Bonjour, bonjour. Mbote mingi na bien sito ba ebolinga kama mama ile aditu. Na pesi me ba mbote ba ebwe ma vipi moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Bonne bande konanga boza bien. Kimia eza bola mukindengeni de mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa ala mosi biso na makasi to pesi merci. Ndenga lobaka toujours que kolala kolamuka eza habitude de te ko passer journée, eza pe habitude de te ko bima kozonga ndako pe eza habitude de te so to sala kezaka na ngolu ya Nzambe. Ngolu kalikile ya Nzambe. Ngolu makambo ya lola. Ndeboye basantu to ganga ngolu na yo. Ngolu na yo ngolu na yo likolo nanga moi eza makasi ata na osala bobo comprendre moi eza makasi moko na ebisibina ya osakana te ventile ezosala minute ezosala te na ba toujours ke so oza muto akanda kotala ngai te po kosepela no na nga te so poza fanatique révolté kotala nga te po kosepela no pe na nga te so moko oza muto aketo kotala ngai te so oza muto motema bololo kotala ngai te so oza muto motema likundu kotala nga te so oza muto motema kokaoka monde osiliki kaka poza muti akanda. Ici c'est votre deuxième maman Eliane Nitou la reine mère, appelez-moi Kimia Kaka. Voilà. Lelo toko solo la boye bande kona ngai nazali kamoko solo na bino lelo toko solo na kolinga vraiment bozala vraiment très attentif to bo prêter vraiment mato na bino na ba toujours que merci beaucoup na bino nyoso to bo disposateur na bino pona kotala to pe pona koyoka oya bino maman Eliane Nitou toza toujours na mois de juillet toza ko solo makambo oyo etali ba vacances na zuba coup de fil ebele ya ndenge na ndenge alors na osala partout les moyens pona ko sepelisa bande ko nyoso o baza ko benga bazo pesa ba requête na bango soki to kuko lo bango ya ndenge wana po mutu toi c'est pelé comme matin maman il y a tout bandanga la benga kana oya solo nanga banda na benga kayo banda na benga kayo alors le loto ko solo la eza na bande ko batala ki ba émission ya makambo ya ba vacances eza na ndeko moko benga ki albi wow mama Nitou oya nga likambo soki boyoki yango likambo na vacances tozo kanisa ki soko yambi mukolo na ndako toza ko semifie na bakolo na mikolo zoka seke soko yambi mukolo nde akokozele ba problème ba souci na kati ya ndako na yebaki teke bana ya 13 ans pe bakoki kokoze souci na kati ya couple moko boy. Avant to kota na liso na biso ya lelo na kolexela bino wana na bota nanu publicité ya Toronto City VIP de Maluku botali publicité ya La Providence Toronto City VIP de Maluku ezali epai obaza ko teka mapango na Maluku. Soko za posa ko somba lopango na yo moni publicité oyo. Zo numéro zelekana ya papa Willy Mafula ya vanda kabongo na Canada. Benga papa Willy akopesa ba détail nyonso ndenge ko sala po somba lopango na yo. Alors soko za besoin ko sala fête. Olingi fête na yo za la kitoko bato baya bakuta penza la qualité et la classe. Ko hésiter te benga maman Eliane Nitou numéro na nga pe ya téléphone eza wana na ko ena ko sala musala na yo. Même ceux qui na ko sepelisa yo à 100% mais 98% au kosepela totala nanu après tozonga toya ko solo likamo na yebisi bino ke toza ko banga mikolo na kati ya ndako nzoka bana ya 13 ans baluki makambo minene na kati ya ndako epai wapi o bango bakendaki vacances totala nanu ba publicité sima tozonga na kati ya lisolo na biso. Merci. Nikata shenu shiri papi ninda shai wae Kaitana kuningune papi ninda bari wale Namo Utengeta namo Ekove namo Kurera namo Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku, et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant
de terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle ya 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà, bon, tu comment on a bongo, makamon a ebisi bino soza posa lopango Toronto City VIP de Maluku. Ceux qui osent la posa ya kosa la mariage na yo. Service traiteur La Providence Ezawana toza pe na auto bengi La Providence alimentaire. La Providence alimentaire ezali mosala oyo Maman Eliane Nitou asali na mboka Congo toza koteka ba vivre frais na ba vivre sec. Soko za na posa ko lesa libota na Congo, oza na posa ko somela bango biloko ya kolia ko hésiter te obengi ngai na kati ya magasin na biso toza na nyoso. Soko bengi Maman Eliane Nitou ko peso ba détail ndenge na kosala po ete ba ko kosala livraison na kati ya famille kuna na kati ya mboka Congo. Précisément na Kinshasa toza kosala ba livraison na biso na Kinshasa mobimba siko liko mona biloko wana okoti na ba vidéo okomona ba vidéo o naza ko lakisa biloko oyo eza na kati ya magasin na biso o to bengi La Providence alimentaire tokota na kati ya liso na biso to solo la bande ko lelo to ko solo la boy na personne merci mingi na bande ko nyoso balinga Maman Eliane Nitou o bo sepelaka na Maman Eliane Nitou wa bino Maman Eliane Nitou yeyo votre deuxième maman kanela bakeso koza mutakanda kotala ngai te poko sepela na yo na ngai te likambo o etali vacances ndenge toza kosa likambo etali vacances eza na mama moko abenga kinga lobi alobi Maman Eliane soki naza komona oza koloba makambo a vacances oza ko rappeler ngai mama biso komona sona Maman Olangi, voilà. Abi oza ko rappeler nga Maman Olangi parce que nga naza mutoyo na sambelaka na CFMC. Ya ngwana tatango saki émission oza ko lukolobi yango bango ezalaka nini loko lezaki en direct te moyen na benga yo ezate yango ezalaka baki ezala nini. Na bosani. Poser église te.
na bosse li kamango pa lobaki ya na bosse ni mama otala kana bosse na ngasu ngolo baki nde babingaka ezaki église te mende babingaka ngona bosse na lobi tango vandi oza ko solo la makambo ya vacances so nazo tala mama Eliane nazo mona kwa mama Olangi mutaza koloba église na bomona kande bate ya kande bazote do tango oza koloba makambo ya ba vacances ya kokene na bandaka bato wana penza ntuka nazo mona kwa mama Olangi mutaza koloba ngabi mama kombo munene bwa abi nazo kosote nazo mutasi FMC donc makambo nozolo ba penza en tout cas na se retrouver na kati donc na monde kwa mama mutu aza koloba en tout cas paix à son âme esika maman Elisabeth Olangi akenda kuna yekuta kenda na papa bazana bango bien esika bazaka bango mbali mo sina mobali balandana ki tant papa kenda ki mama pata bien na otika na ngai tamula ete na landa molonga ina nga alani molonga ina bango mbali basani ni baki esika moko bakenda bango kovanda et pas bazali bazala na kinya makambo toza kosola makambo ya vacances ndeko mwasi alobi na ngai ke semeki na ye abandaki ko voyager vacances ka ndenge eza bwasa bongisaki vacances ke yazo kende Congo moya mema bana ezate atiki bana na ye mibale ya basi moko aza na 13 ans moko aza na 11 ans atiki li moninga bana tiki bana pa ya semeki ye bana bango yo nga na tiki nga na ke nanu na Congo na kosala kaka 1 mois na osala ka 1 mois na kozonga en tout cas otalela ngai bana semeki parle bien natala bana te pona nini ngape mama bana naza pe na bana baya kovanda na bandeko na bango 1 mois ça passe vite problème ezate atikali na bana ya semeki na ye kotika la tikali na bana semeki nenga kende kuna na Congo asalaki 1 mois te asalaki 2 mois et pourtant la kaki alobiki akosala kaka 1 mois à kozonga mais asaki 1 mois te asalaki 2 mois na Congo sikoyo pa ya tikalaki na bana ndenge ezalaka oyebi ke bana moi la soko asala likambo moi non laisse ne touche pas ça ne fais pas comme ça va prendre ta douche va te laver ezala bato mosusu ba médecin ça kotuna bana na bango ke vous mangez quoi aujourd'hui mais ça bato mosusu batuna ka bana na bango te OK ye mo asala li programme abi ke lelo bana nanga bakolia nugget abi ke lelo bana nanga bakolia steak haché abi ke leba nanga bakolia pomme de terre abi ke lena bana nanga bakolia ba pâte ce n'est pas parce que bana moko ba uti ba paya baza libanda tango bana ba uti ba paya baza libanda eke ba na ndaku epai o eza ya bango te epai o eza ya noko na bango bakolanda rythme ya ndaku ya noko ndenge bakuti bana noko bazolia ndenge pe bango banda kolia. Alors ndeko mwasi abandeki kolamba comme d'habitude ndenge amesana kolamba pona bana na ye bana ya semeki balingi ndenge wana te bana ya semeki soki tongo etani soki ba déjeuner ba kelox na bango ndeka bana poto bazalaka soki par exemple asali steak haché okoyoka babi non on va pas manger steak haché non on va manger le poulet atiki nanu asali bango poulet abi bon ta musile lo balingi steak haché te problème te na asala bango poulet balé poulet et comme à l'obi asala frites non on mange pas les frites non on va manger la pizza. OK, asombi pizza. Et comme le bien non, on va pas manger, nous on va manger les McDonald's. Oh. Donc une semaine nyonso, bana bazana exigence. Ya biloko oyo bango balingi kolia. Tikolonde ko pata non? Ngala message bana nanga boyete. Bana nanga balia ka biloko naza kopesa bango. Et puis bana nanga la message bango mingi kolisa bango biloko Afrique. Na mese ko lesa bango pondu, na mese ko lesa bango mfumbwa, na mese ko lesa bango biloko nyonso biso to liaka yango bana baliaka. Bana nanga soki baliaka ba biloko ba boîte baliaka ngo wapi na cantine. Mais na ndaku nanga na lamba kama desu bana bazulia madesu. Na lambi pondu bana balie pondu. Na mese ni si bana na ndaku te baliaka ba pizza, baliaka ba steak haché non. Nenga bana nanga balia bien. Balia biloko ya bio, balia biloko ya soupe pour la santé, bana bazala bien. Mais bano yo, baza ko pesa ordre ya biloko yo bango balingi kolia. Il y a une semaine, mais non, pas comme ça. Vous ne mangez pas les pondous, non. Non, ne mange pas les pondous. Madesu, non, mange pas les madesu. Et vous mangez quoi alors? Non, on va manger les KFC. Abidjan, tiens. Moi, je n'ai pas l'argent de vous acheter aujourd'hui KFC. Demain McDonald's, après demain pizza, après non.
Oh, chez nous, on ne mange pas les madessous, on ne mange pas les pondous. Nous, chez nous, on mange comme ça. Notre maman achète. Maintenant, votre maman n'est pas là. Votre maman est en vacances. Vous allez vous habituer. Ici, chez moi, c'est comme ça qu'on mange. On mange les pondous, les madessous, les fumbois. Ce n'est pas tous les jours qu'on mange les McDonald's à la maison. Ce n'est pas tous les jours qu'on mange le KFC ou la pizza. Ce n'est pas comme ça. Moi, je n'ai pas habitué mes enfants comme ça. Donc, vous aussi, vous allez manger. Tant que vous êtes chez moi, vous allez manger comme mes enfants. Quand vous allez retourner chez vous, vous allez retourner au rythme de votre maison là-bas. Vous allez manger ce que vous avez l'habitude de manger. Mais ici, ça va changer. Votre régime va changer un peu parce que moi, je n'ai pas l'argent de vous acheter tous les jours les McDo, les machins, tout ça, les steaks hachés. Non, moi, mes enfants ne sont pas habitués comme ça. Mes enfants, ils mangent ce que moi, je leur donne. Bana bayoki ndenge wana. Tango bazako solo la. Na mwasi anoko. Bana bazako enregistré. Ndenge mwasi anoko. Azako lo bana bango. Bana bazako enregistré. Baseni enregistrement wana. Batindeli mama na bango. Mama na bango azo enregistrement a bombi. Boye bika ndenge za na kati ya ndako esika batu baza soko ngoso atona mobile na yo esika batu baza bon oyebi ki esika batu baso eza mikolo ko se déplacer bikte na sona mobile awate batu ba kama kamuto solo la te soki eza bana mike olobika bon bana bango bana bazo sakana bazo sala ba jeu vidéo bana bazo sala attention te na makambo o bino bozo solo la nzoka ce n'est pas ça bana baza ko sakana yesu ko aza ko yebisa pe mobile na lobi non ngala ko kokate na kokate le na somba ba pizza le na somba KFC le na somba boye ndenge balia bango balia ke pa na bango il faut balia ndenge balinga balia awa na ndako basali mo échange à parole muke ayebi somba en tout cas ceux qui bakolia ya bongo c'est toi qui va assumer yo banda ko somba biloko yo na ndako okuto somba ka pe biloko akolia te ka bo biso basi amuto s'enflammer na biso abandi ko bana mobile na ndako po somba pe biloko akolia te. Le gros sommet à l'eau bloc à reliater, banda au sommet baba KFC na bango na pizza na bango bloc na bango kili o bana posa rolia banda au sommet la bango ponga ila banda au sommet bloc wana te na za mbongo wana te déjà na ndako ozokata ba responsabilité na yote awa soko so futi ndako ndenga kutoza boye ndako yo futi yango ozo futa penda ko correctement te toza na retard il y a 2 mois ya ndako pozo futa bien te kolia ngam na zo charge ya kolia siko na banda soko soma na bakati na kokokati babloka bakafse yo moko sombango ka ndenge za discussion moi na mobile baza ko discuter moi ça claquer porte mbala claquer porte ndenge za laka bana ba enregistrer makamwana nyoso batindeli mama na bango ye pe aza ko yoka kaka ah bon ezande boye ayoki azo ba enregistrement bana ba otindele azape ko bomba mukolo mususu bazaki na kati ya chambre na mobali bazo swana ndenge zaka mosi na mobali bazo swana ide kutu teke bana wana nzoka nde bana batelema na porte bayoki ko swana ndenge mosi azo sa mobali nazo mona pe utilité na ndako te ozo pe ko assumer la responsabilité te 3 mois yango ndako ozo futa te mbongo no pa ekenda na yebaka te ba charge ne so tikelinga ngai na yebite ba charge lekinga mingi na lisa bana na futa ndako na sala boye non to c'est trop so po mona o moyen te ozo ba click clack na yo po oke na yo po na sina lembi so bato bazo mona nga boye bazo mona lokola neti yondo saka makambo bimana no kende na no ata 6 mois ata 1 année otala soki ngai na kolembana na kofuta ndako bana ba enregistrer makambo nyonso batindeli mama na bango nyonso zeleka na kati ya ndako bana baza ko enregistrer bakolo ndako bayebi te ye mama oyo akendeki na vacances tango azongi alobaki asala 1 mois asalaki 1 mois te asali 2 mois na Congo tango azongi na Paris azui bana akena bana na ye siko ba enregistrement oyo bana na ye babande ko tindela ye maloba oyo mwasi na mobile babande ki ko swana ye bandi ko expliquer siko na famille na bango boyebi mwasi ya ndiko na biso na yebita soki azaki ya toleki wana na soki précision te boyebi mwasi André ndenga zawana azaki impoli ndenga finga André amakaka André respect apesa André respecté apesa André respecté abenga na André na ndako
Ka ndenge na famille ezala kata ba semeki nyoso ba yini ozata na moko alingaka yo. Moko pa alobi ah mama ndako abatu pa yo vandaka te. André banda bavanda na mwasi na ye. Nanu to mona André te aya kopesa biso rapport na komba mwasi na ye, ke mwasi na ya sali boye, ke mwasi na ya bengani ye, to mwasi na sali nini. Yo zala kepa na yo. Est-ce que André mutaye koyebisa yo ke mwasi abengana ke na ndako. André mutaye bise ke mwasi afingaka ye. Makambo ozoro boji yango wapi. Mama akamati kaka audio wana ya bana atindeli ndeko na ye ya mwasi. Ndeko ayoki. Ndenge mwasi na mobali baza koswana. Makambo nyonso bande koleka na kati ya ndako. Bana bande ki ko enregistrer makambo nyonso. Donc 2 mois oyo seki na Congo, 2 mois oyo ya ba audio oyo bana bande ko enregistrer batindeli mama na bango. Sikoyo yi aza kozora ba côté oyo moi koswana eza ya mwasi na mobali, côté au moins mwasi aza na maloba moi débordement, côté oyo aza kosala nini aza kotindela bandeko na ye. Bandeko pe bazoka koswana ya mwasi na mobali. Ndenge ezalaka ke sika baaboma mutu moko azalaka kaka pona kobikisa mutu wana ke te boboma ye te. Botala nanu boye to boye to boye to boye. Oyo batindaki ba audio semeki wana. Alobi non. Na gotika pe boye te. Na yebisa semeki to na yebisa ndeko na ngai. Bana mutu basali makambo. Bana basali makambo ba nyesi na nga. So na yebisi semeki na nga. Est-ce que akozongo mabe ndeko na nga mwasi akomona ke na trahir ye ba audio atindela kinga na fu na yebisi semeki na yebisa ndeko na nga abite na yebisa kaka ndeko na ngai abengi ndeko na ye tango abenga ki ndeko na ye azaki na kati ya voiture na mwasi na ye ndeko azaki na volant aza ko rouler tango ya juye André Boni ça va boyebi ke voiture ndeza so mutu za kati ya voiture otika na yo haut-parleur hein mutu soko za yo moko d'habitude soko za yo moko eza na haut-parleur soko za pena mutu soko za pena mwasi na oza makambo ko bomba te boso na bino na ndenge ya main libre aheba ki pete ndeko makamuni azo bengela ye alobi en tout cas na bengi pona yebisa yo ke oyebi Janine ndenge atikaki bana kunepa na bino makambo nyonso bande koleka na ndako na bino bana ya Janine babande ko enregistrer batindeli Janine ya bi baza ko enregistrer makambo nini azana mwasi na voiture mwasi asa yoki baza ko enregistrer makambo nini abandi ko pesa ba détail o lobi ke afin ba audio eza ko loba ke mwasi na yo amanka ko respect mwasi na yo afingaka yo mwasi na yo bengana ko na ndako yo ko akufuta ndako te oza incapable kufuta ndako ba 3 mois futa ndako te et puis bana na epende baza wana oyebi ke Janine ndenga aza wana alambaka na ete Janine azaka na vie alibanda linga ko bima bima amesana ko lesa bana na ye ba KFC ba McDonald's ba Pat oyebi ke Janine achaka nzungu na moto te Janine alambaka te. Siko bana Janine ba mesana kolia pa na bango kuna e pa na yo kuna ba monaki kolia ne komaki ko déranger bango balia ba pondu balia boy ba bandes ko sela mama na bango ba voice que bazolia bien te ba lesa bango ba pondu ba lesa bango ba boy tout ça. Siko tango mwasi nazo solo na bana ba enregistrer ki ye batindeli Janine. Donc Janine aza wana za ba audio wana nyonso atindela kingaye. Tango atindeli ba audio na moni na so ana mwasi na yo na bi oyebi ndeko na biso amona wanti trahison pona nini na lobi na mwasi yango na ye pa na yo koyebisa yo ke tala makambo nyonso elekaki na ndako na yo etamboli famille mobimba pourquoi parce que bana ya Janine babande kosala ba enregistrement baza kotindela mama na bango siko asali nini atambusi yango ya lobi oyebi ke tango yaki kotika bana atuna ki kutunga te ya asenga ki pa mwasi nanga directement senga ki ngate ko nebisa ndeko nanga non asenga ki directement pa mwasi nanga boya kita mwasi nanga ndimaki bana baya
Bana ba na exigence na bango. Yesu amesana kolesa bana ye ba KFC tout le temps na biloko ba pati. Nga bana nga ndako baleka bongo te. Bana nga baleka ndenge to liaka na Afrique ndenge bana nga baliaka. Ba biloko pamba pambo bana nga baliaka na cantine. Mama bango linga bana ne balia bongo te. Est-ce que yango ndeza problème? Bano baza bana mabeya. Bomoni makambo ngo. Ce qui siko mwasi na nga aboyaka kozwa bana wana. Bonga bol bakaza mabe. Tala siko makambo bana basali. Esika mwasi azalaki mwasi alobi ah bon? Lokola yeba bana sona moyen akata sunde koneza ki te po mwasi déjà bande ko yoka. Boyende kaka wana pe sur place. Ndeka ba otambola. André asali moko numéro ya Janine abengiye. Abia ki kotika bana vacances ezalaki piège oyo salaki ou bien bana na yo bizali na bango so bakie pa bato basani ni bon enregistrera bato. Bon, pourquoi oyebisi ngai moko te? Pourquoi tango zongi ovandisi nga te po oyebisa ke tala boye boye? Po moni ke eloko enregistrement za mabe o bana basali, yango ko koyebisa na ndeko na yo, po lo bake mwasi na nga za mabe, mais bana na otango baye epa na ngai. Première semaine, balisi bango ni babande kolinga. Mais bako continue kolesa bango ndenge wana te. Et puis tango ya kotika bana. Otikela ki bango mbongo te? Otika ki eloko te? Oyebeke na ki otika bana pa ndeko na nga. Yo yebi ke na mboka poto ezalaka ke mobali mutafuta ndako mwasi alesa ndako yebaki yango bien. Est-ce que otika ki ata 100 € ya pamba pona bana yo? Tango bana basali makamba boy. Pourquoi solo na ngai te? Okama to kendo tindela ngo ndeko mususu. Moi c'est pas le bien en tout cas. Belle sœur n'a regretté ma casse. Éducation ni yo pesi na bana na yo. Oh éducation nini. Siko bana na onde basali boy. Baye pa nanga. Nyonso eleki na kati ya ndako nanga ba enregistrer. Ba pesi yo. Okanisi ngala kolinga so bano baya pa nanga. Ou bien ngo sali boy. Okanisi ata bango bandeko na yo bakolinga bano bakina ba vacances pa na bango. Obokoli bana na yo mabe. C'est que yo nde muto yebise ki bana na yo basala ka ba enregistrement. Batindela kayo. Comment bana ya 13 ans? Bana ya 13 ans. Bakoki kozala baki vacances quelque part. Nongo zo swana na mwasi na ye. Bango bakamata ba enregistrer. Batindela maman na bango. Mwasi ya noko. Soko seli bango mwa reproche. Bazo ko enregistrer. Ba tindela maman na bango. Yango le maman Eliane. Tozo banga mikolo. Nzoka bana mike. Baza sous dangereux. Koleka na mikolo. Sikoyo, comment voulez-vous que batu bandimaka batu na bandaku na bango pendant les vacances? Bon, monite ba comportement oyo izo kangela batu ba porte. Ba comportement ya boye. Ndenge toza boye, biso ba bantu. Tango baza ko bokola biso na ba parents na biso, ba makambo pe bande kozala na kati ya ba famille. Omona mama na mama leki bazo yo kanate. Mama na mama kulutu bazo yo kanate. Mama na noko bazo yo kanate. Ce qui yo mona mi koloba. En tout cas mama leki pe mama biesh. Olobi be mama leki. Mwana mama nanga leki nanga. Oza na droite ya kokota makambo ya mikolo. Oza na droite ya kokota makambo ya famille. Ba mama na biso babande kolingelo ko wana te. Baza kopekisa. Olingo ba en tout cas noko pesa Bwikila mumbanga, bwikila. Pa ndenge nini? Yo ko kota mama famille nanga. Mama famille nanga tali yo. Mama nanga ndeko nanga tali yo. Yo tala makambo na bandeko na yo. Kokota mama famille nanga te. Kokota makambo nanga bandeko nanga te. Oh so alati bona kanisi mama sese. Mama Mobutu Ta maman peut la boire qui a le corps maman Denise. Ba maman la biso babande ko lingate.
ba maman na biso ba bande ko linga te. Biso ba boko li biso bien hein. Maman koko linga to vando bando critiquer ndeko na mwasi. O bando critiquer ndeko na mobali. To bazana ba problème na bango, biso bana to kota. Non. Baba ba boko li biso boete. Mais lelo oyo biso batu ya lelo surtout na vie à poto et comment oza na problème nandeko na yo na bana bakoti na ba problème wana. Okomona bana na yo bake na fête bakutani na bana ya leki na yo lokola yo na leki no bozo solo la te baboyi pe ko pesa ba cousin na bango mbote to baboyi ko pesa ba cousine na bango mbote. Pourquoi? Parce que ba ebike maman na biso na maman leki na biso bazo yo kanate. Parce que oyo yo za koloboza ko lakisa bana bazo ko tchango en pratique. Yo na ndeko no so boyo kanite bana pe bakolobisa ndeko na yo te. Mukolo boyo kana na ndeko na yo wana bana pe balobisi ndeko na yo. Yo na ndeko no bozo kanate bana bakungisi pe bakuza na bakuzi na bango binemi te. Non. Biso to ba bantu, to garder ba valeur na biso. Le salut est individuel, le péché est individuel. Mutu na mutu fa me malisumu na ye, mutu na mutu me ma charge na ye bandeko. Nande kona mobali bozo yo kanate, bana na yo pe bakangisi ndeko na yo ennemi. Comment? Mais dis donc, biso babantu toza bongo te. Yo tiki bana. O senga ki atande kona mobali, o sengi semi ki na yo na bosembo, na tika bana oyo. Un mois na zoya. O sali un mois te. O sali 2 mois. Bande kono basi. Bazali. Mo tike ki bande kwa mwasi te. O bane ki tika pa semeki na nga. Semeki aboite, semeki azubana. Pona nini sikoyo. O tike, o yebise ki bana na yo. Ba enregistra makambo ele kananda ko. Po ba yebisa kayo. Pourquoi comme ça? Pourquoi? Et puis bana, moi na 13 ans. Ah o la ki sie boy. Mais est-ce qu'il est rokola nango? Parce que moi na à lobby, c'est maman qui m'avait dit. C'est maman qui m'avait demandé de le faire. Boy bi pe bana mboko yo, soki ozata na nyongo. Mouta bengi na téléphone. Dit maman n'est pas là. Allô? Maman dit qu'elle n'est pas là. Pourquoi parce que dit maman n'est pas là? Allô? Maman elle a dit qu'elle n'est pas là. Boyebi ki bana bazaka ndengwana. Allô, c'est maman qui m'avait demandé de le faire. Ce n'est pas moi, c'est maman. C'est elle qui m'avait dit d'enregistrer, de commencer à enregistrer tout ce qui va se passer là-bas. Ce qu'on a éducation nini. Moi, na paye à moi si. À ça, na 13 ans. Moi, les asco éducation, ni de konanga ya moi si. To bande konango bozo talanga. Yango sikoyo. Ay maman Eliane, tant toza koloba. Tant bozo ko makamba vacances. Boza na torte, boza na raison. Tant boza ko makamba vacances. Talanga iloko ngai esalamela kinga. Na eba kite. Na koza ta na makanisi ya mabete. Na ko kanisa ta ata une seconde ko traverser na esprit te. Ke bana ba ko enregistrer makambo. Nga naza na kati ya chambre. Na mobile toza ko discuter. Moi na telemi la porte toza ko enregistrer. Nyoso ko lekana ndako zo kanisa bana baza so ba jeu vidéo et tout. Na mobile bo vandi ata na canapé, moi discussion muke. Nyoso lekaki na ndako nanga bana ba enregistrer ba sani ni ba pesi na mama la bango. Nani ayebisa ki bana basala bongo mama. Alors bande ko botika makambo boye eza bien te. Biso ba bantu to kola ndenge wana te. To kola na ba vacances. Ah, na kena ba vacances yo na matete pa mama leki. Mo mama vacances boke na matete. Pa mama leki. Vacances boke pa tantini muika na ipen. Vacances yo boke na Kingabwa. To viva kibongo.
Mais bon, moi, que mokili échangé. Mokili za subongote. Yango wana bandeko. Faut rebondir sa vacances. Kokende. Na hôtel. Pour na ko éviter ba problème. Sikoyo. Janine a ses mecs. Relation coupée. Relation les a coupé. Relation est katani. Et pourtant c'est mecs azaki ma bêta. Andima ki azwaba na boya ki bangota. Mamone ki selo ba moyen na yeke. Akoki ko lesa bana ka ba pizata. Akoki ko lesa banka ba steak hacheta. Akoki ko lesa banka ndengo bango ba lingite. Mama na bango soko yeba kike. Ya lesa kabana na ndenge wana eloko ifalaki asala tango azokende akokozota 200 € ata 300 € a expliquer alobi ke ah mama nanga omoni hein bana nanga obaka mwa mindondo so lelo lembi pondu lobi pesa sombela bango pizza balia lobi kuna pesa bango steak haché parce que za ndenge omesanisa bango yo linga kolamba te olinga kolamba te po boko la kaka bana na yo ozara mbala kolambela te olinga kolamba te nzokande ezana ba mama mususu baboko la kabana me balambela kabana kitoko balobi te po lamba foza na mobali na ndako te po lamba foza na mobali na ndako te il faut liesa bana na yo kitoko tango ozana ba moyi soki baza bana mibali bale kitoko mukolo bakobala soki mwasa azolamba biye Mama biso bande ko lamba boy tuna mama abiso nda bande ko lamba mabongo a expliquer nda bande ko lamba ngo soka za mwana mwasi ne o bande ko lamba tango kokota libala bandi ko lambela po mobali mbala bi oyebo lamba lokola mwana poto te boy o bien na bota mala poto na ko mama na nga mutu apprendre nga ko lamba boy makambo kitoko ko lakisa bana yango wana bandeko totika ko cliquer na mito ya bana makambo ya mabe eza malamu te. Ce n'est pas bien. Tomika ko bokola bana ndenge ba bokola biso na bolingo. Biso neti baluba toza pa na biso cousin za kate cousine za la kate. Yango ba kyo baluba so yaka komona yaka chilombo. Ayaka komona mukendi, ayaka komona ntumba. Bakoma kabandeko oui. Baleksa biso penza ndenge wana ne kolo na biso baluba. Soki ka mutu azana kombo na yo. Oka komona ye mukendi. Oh, comme on est katumbai, boza bandeko. Oui, oui, c'est ça. Balaksa biso penza bongo. Ba biso ka mutu azana kombo ekolo na yo azandeko automatique bo bandeko. Bo akuna bezo makila kutute. Kombo ka se kokani, o ka songo o comme on est ka songo ntumba. Oui, tokomi bandeko biso baluba tozala ka bongo. Yebo zaka oui, baluba bazala penza ko alongo bana bango ke boko mananda ko. Poka ba ekolo mo baluba. Bana baona kinde kwa liende sa enzate kinde kokaya kimuluba babokola biso bongo ezande ngwana yaba boko baluba baba tribalisme te yabo lingo ba parents ba cliquer biso depuis bon mwana ba cliquer biso ne wa depuis bon mwana eza bongo so ka mutu na kombo ekolo na yo akomi ndeko na yo automatique akomi ndeko na automatiquement ndeko na yo o kabeya o chituka to abandeko to zabandeko yango biso tozana cousin te tozana cousine te biso so to sa présentation bate au mwana mama leki nanga te oya nanga to oyo leki nanga to précisera te o cousin nanga o cousine biso ezala bongo te pona nini ndenge baboko biso na baboti na biso tout ka ba valeur wana to kotsa pe na bana biso e ko za pe malamu noko lakisa bana makambo ya mabe ya ko détruire amour ya ko détruire famille wana ndeza bien te boke na ba commentaire to solo na ba commentaire soko moni pe Michel Sepelicio zo yango partager pe na bandeko mususu et place wana pe batia musapi ya jam ko bossa na te oyeme pe émission. Merci beaucoup. Accent sana. Toi ça qui dit là. Matondo.
Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kalusaku muna. Nzamba anu benshane bana betu bons. Boka mataba bisous. Bon week-end. Bye bye.